Général Pondé. Attendez les gars, ngana bino na tribunal. Amen. So ya dans la tribunal. Général Pondé, dans mbongo na ngai Général Pondé. Aye bien ngo bio na ngoba. Peut-être na kubeka ngai. Na 10 000 ndongo na ngai na pareil na bio bazo biloko nyonso. Général Kasonga aye bien ngo na Général Pondé. Akofira na papa ki mbongo na ngai. Et bien là, un million, oh, grâce à Zozo, vraiment 10 000 $, papa. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajeno, akoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajeno, akoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo. Ezali ngai wabino la gardienne du temple. Balobi le trouble qui trouble. Lelo mokolo na yenga otobeta masolo ya basantu. Basantu bavandi bakozela, basantu na lingi bino mingi. Nzamba pambolela ngai bino. Lelo mokolo na bino boza ko sepela. Basantu ya malamu. Basantu ya mabe ya ba hypocrite. Nzamba na posa bongo la mitema. Donc na ebike bozangi kimia bisika bozali. Mais nzamba lingi bino mingi ngape na lingi bino mingi. Ya nzamba bisinga mafi vas-y zangisa basanto mabe kimia bazongela ngai parce que naza na posa na bango bande o babolingo panza video normalement lelo ezaka journal prophétie natina na sali video moko nazo une vision mon atongo mais la moni etala mitin je sais pas pourquoi mais na ozong sango lobby na ozong sango chaque temps on va na ozong sango parce que ça message moi c'est tellement important pour mboka na mon vidéo on etala mité ba ja satana mais etala mana kombo na iso et parce que c'est tellement important na bi ke ba to mo ba moni yango na poster on pe na YouTube la mifa normalement le journal prophétie na pesa ba message oyo nzamba pesi pona ba santu bakambi basali na nzambe mais tolobela pe prophétie lelo penza souci ezali na kotela basantu ata 10 vidéos ba yukuta et puis botuna ngani na congé donc il y a 2 semaines mon bazia basantu bani bazia mabe bon de grippe o yatakenga car tant on a vu congé pour nini pour na sa musala te menzamba za ngana usala na kombo na Yesu na usala tant que nazolo ba lokuta na usala ta na voix rock na usala. Les amis, il y a plus ou moins 2 semaines passées, il y a quelques jours passés, vidéo, il y a Archibishop, Papa Coutinho Fernando, Papa na ministre ya jeunesse. Vidéo na mo ozotambo le pesi soni e pesi ma pe pasi nini bande o babolingo pa Coutinho amati na live ya TikTok ayeso pe ko réclamer nyongo na ye mutu so pa nous devoir ye mbongo bino boyi ba live bato balanda ba live ya TikTok boyi ba live ba TikTok ndenge zalaka via fâché vidéo ngo na ebité na ome oluka ngo ta na kokotisa ngana tshela bino boyoka comment via zo tomboka via katani aziki mabe pona mbongo na
na lande on kutu nyonso te na ora tellement soni. Bon, c'est vrai, ceux qui m'ont nyongo na eza droit na réclamer nyongo, mais papa Koutino, tala. Botine la maman mi vidéo, s'il vous plaît, botine maman mi avant na koma wana. Papa Koutino a réclamé mbongo na ya nyongo. Et salike ba congolais sikoyo et ba komaki neti ko bobi ba congolais ba bizarre toujours hein. Voilà. Comment est ici je me connais à mon keri hein et na vidéo on te pe na live en haut ba pousser quoi allo ba pour ba se kaka et bat baké plus loin ba lobi que non single via l'attaque zaki otoboka souper la mbala attaque ata bino moko et du coup vidéo ne sali tour à monde et bat ba moton à levier bat ba moton à levier boyebi ta papa continue les kaka émission na tolo bela vie. Nga na sala vidéo moko me na postaka ngote na sala penza deux vidéos pour na yepe pour na grâce mais na postaka ngote na zo ba souté lo ni ne lekaki il y avait quelque chose parce que nga na zala pour te hein pour na bato ba finga pe ba critiquer grâce et m'écoute non moi je soutiens grâce soutiens na rai alors il y a eu quelque chose de ça là que vidéo no na postaka ngo souté mais il y a na moi quelques maram na lobela na rozonga na ngo ah ezalaka nini papa Koutino alekaki na émission ya tolobela vie papa pigene alobi mwana na ya azalaka membre ya nini membre ya municipal na soki na Corbeil so na bosanité certainement bandiko bo se rappeler alors lokola ba congolais bazalaka batu ya ba recherche bakenda show na moins de 24 heures bakenda kobimisa ba membre ya municipal grâce à Zalate et comment si j'ai mon kéré comment rasoni et na vidéo na sala na pesa conseil ba pekisa papa Koutino ba réseaux sociaux à part mambo na peut-être ya nzambe ba biloko ya o aekoloba surtout mambo concerné politique mwana na ye asala ngote toyebi levier. Et il a passé à l'équipe un moment très difficile oyo et qui ko affecté mental na d'une manière ou d'une autre donc sur ce et ko arrivé que ba incohérence ezala na maloba na na réflexion na mambo bile parce que tu que via ça la AVC na habité so bo bino bobo sani donc ba protéger maman Emi protéger papa protéger carrière à mwana papa Koutino allez karana ba émission télévisée s'il vous plaît et eloko wana e komi eza obobwa keli ministre soni ne longi quelle opportunité quelle grâce kande kombo elandaka bande ko mwana kombo grâce ngana ebite so batinyo so bana ni mo monela makambo ebita na ovanda nga bimonje ongoluwe grâce Emi Koutino a oteya président de la République Gara ya nation avant d'azo kamate ya lobi ya me abeti maboko ah bino bomona ngolo moke et ça les mawap bana mokile zala mokile sikoyo tata na ye tato aboti papa s'il te plaît hein s'il te plaît bomona tant na lobara kata ka ba lien ote lorsqu'une personne est en crise elle est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées sont devenues nouvelles et des moi dans ça besoin de défense bokata ka ba lien encore banyanga bazana kindo kibota réclamation mutoza na sommet mais tana olinga bambana na seye moko papa Koutino mbongo ngo combien o ba o devoir yo o grâce à ozan ko persona pété yo nengo zana so lobi na mwana ma chérie na besoin audience na président na pété rapide ko yamba yo akocha ba ministre na batu muso fo kutana ba mo pandi po akutana na yo parce que la minute yo grâce Emi Koutino c'est comme l'apôtre Jean parmi les apôtres et pendant que moi na moto azana na mokili ya bato Yesu na ba disciple na ye Jean zaki privilégié la Bible dit Jean bana kolala na tolo ya Yesu c'est comme grâce Emi akola na tolo ya mokonzi veut dire aza privilégié eza makambo yozo kanisa wana te po bino bozaka bata buzoba mama na lobi to boya ko lobisa ngango na lobi privilège parce que na pesi bino exemple grâce à oteya
Fachi aye et puis aye morote na délégation aye. Na mama Souminoa s'il vous plaît, premier ministre Avandi, aobeta maboko grâce à sote ya baolo ba amen. Mino bomo nango elo muke. Boso mo nango elo kwa muke, papa, mbongo ngo combien? Mbongo ngo combien? Oh yako réclamer na ba live à TikTok. Ba sambu sa omo kili mobimba pendant que moi na aza ministre ya jeunesse. La plus jeune na gouvernement. Et puis azu ba privilège oyo batu musu bazuite. Eh mais oh makamoni nzamba lola. Na kombo na yeso mvutu mekoya. Ba réclamation katana. Oh kindo kité bandeko na ngai. Oh kindo kité. Eh s'il vous plaît maman emi pe kisa mbal na yo. Kangaye pe kisa biloko yo. Oh pourquoi bino bolubo bo kiti sa grâce na sema kasi bo bo excessoni bo. Papa kuti le mon combien oh facha ozango pesa otope moi na ozango pesa. Na minute grâce ceux qui a saisi opportunité te ceux qui a profité te mususu yenga na kokamwa nga na kokamwa parce que nga na place à grâce mi na minute na mi multimillionnaire na kobimisa mbongo na ninga ko sarada te pour la minute facha ako fachi akoboyele lokote Nenga série ça ebisaka Esther même la moitié à royaume ya royauté na repesa parce qu'elle avait trouvé grâce a trouvé grâce devant mon konzamboka. Profite ma chérie, la vie est faite des opportunités. La Bible dit la course n'est pas aux agiles mais tout dépend du temps et des circonstances. Maman nzamba créé les circonstances aux ngolo ces opportunités tala tata ngaro yo sosoni boy pas continue s'il te plaît arrête ça arrête ça, partagez la vidéo. C'est quoi ça? Vraiment, alingi pe mboka ngo papa alingi mboka mingi otema mota ondebiye na kwa bino akonebi mono mbali wana aga posa sa mambo minene na oui azala volonté bien mais ba mitema beba za siba bazebele bakale mota akobuka tokobuka bakale. Amen, papa. Donc voilà, mboka na biso ba na bacha kuna te. To ba 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 iba. Bacha boy on tient sur investir. Voilà pourquoi tu peux donner de la sangue. Ba boy et en plus de ça et ba bien il faut 5000 personnes, donc 5000 signatures. On se la sangue. Comment le que papa il fallait pas y live na ngabo sumbe. Ngaina koya. J'ai dit à tout le monde. Continuons. Nous venons avec le Congo continuons et alliés. Nous venons avec 500 000 signatures. Alors, personnes, signature. On revient à l'ambassade de Bahia. Tu retiens 500 000. Oui. 500 000 yango. Ça va changer en côté. Voilà beaucoup de monde ça. Papa, si. Pardon. Dans le là, pour le Bayango. 500 000. Là, il y a 500 000.
Construire la changer. Mais on a 500 000 personnes. On a dit pour rester. Vous avez la fin de Coutinho. Coutinho, Fernando. Vous avez dit non. On a Oui, oui, non, il va papa, tu es le bienvenu dans ce martyr. Combien de personnes? Alors qu'il y a les 31 décembre, on a des martyrs. 500 000 personnes. Bon, je ne sais pas, ce n'était à 500 000. Bon, ouais. n'est pas Félix, c'est quelqu'un qui veut. On a maman Amy. papa, papa, continue à se mettre sous stade des martyrs. Pourquoi il s'en fout? Le peuple Boyango. On a 500 000, on a 500 000. On a 1 million. Amen. Faut changer pour la Boya. Papa ministre. Faut changer pour la Boya. Non, mais on a boni. Bon, on a Amen. Ma ministre a eu sa jeunesse. Papa Coutinho, mais il faut mettre sous stade des martyrs. Donc, on a un stade de France. On va comprendre Nzambe ya Coutinho. À un niveau na bangote. Papa soit annoncé kaka ici. Ça il a Wana mapagano ya Alice Boss. $500 000 personnes. Pour construire la changer. Donc voilà. Bienvenue. On a 100 000 personnes. Vous allez changer. On a 500 000. 1000 fois dans les petits. Les gens qui ont Tande wa usika Tande wa usika wa usimuke na hiyo. Mama mikanga mbali na upekisa ya sika olekasi wa réseaux sociaux ko Nzambe Oui. Il faut neti ya yebi papa Komogue Congolais hybride. Mais pas quand tu m'appelles, c'est l'autre. Tande moseke. Tande moseke. la piscine, oui, mais pendant qu'on l'avait coulé, oui. C'est une grande piscine,
soki yango te lokuta na yo Ouais. soki yango te lokuta faut ba tuzaina soki tuzaina te wafo congolais allez penda lofondo penda utuna ebi tuzaina on a yebi tale penda kangaye Amara kinwa saka kutia tongo. I'm coming to check. Yes, I'm coming to check. I said I'm coming. Papa, vous êtes quinois. Un bon quinois. Papa, tu vas dans la bannière, il faut bien la bango. Ah, on va pas y aller parce qu'on vient à pas foutre. Kabila aya aza yiba ngai ba mbongo kabila koti ya mwana kabila na mbeto na mutu na Mercedes na ngai Mercedes ba taka mwana kineri ya ngai c'est 5 star ngai ayiba yango aya na biko na ngai ba Mercedes abi kidogo aba kidogo Mercedes ta mwana kineri ya ngai donc il est quel président moi yibi nangai président nene ezala ka te bana kiliba moi yibi nangai comme président Amen. ato lokuta Papa est bien le bénévole, le cabo, il va se faire ma paix. Loko ya bato yibi ko président yibi ko bangai abo président ya lokuta ya sans respect Abonnez-vous à MDG TV Mafuta ya Sika. Des bonnes choses à vous voir. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo kanyangwa koka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
tout, sans tout. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, mokote lokola yo Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyebelaka yo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tokomine la santu, lisekwa na yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyebelaka yo ntongo pe popa. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyebelaka yo ntongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sangwe maladie na miso, olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki Nzambe, ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo Nzambe bakristo pasi, alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda, mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te, po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo Jésus de Nazareth. Amen.